audiodialogue.com. Shalom mes peuples de Dieu, libo tana nzambe, bateau yesu akufela, nzambe ya pambola bino bisika nyonso bozali. Bien-aimé atana peignoir to koteya. Atana peignoir to koteya. Ata tolingi kolala soki nzamba pesi message to koya ko pesa message na bana na ye pour tozeli bateau ya misala ya nzambe. Quelle joie immense. Alléluia. Bien-aimé nzambe ya pambola yo. Nzambe a visité yo na kombo na Yesu Kristu pozuli baku ya kolanda ndeko na yo yoka eloko papa tininga na to solo na yo yoka thème na biso tozo pasola lelo l'épée et non la paix. Nini elingi kolakisa na biki yo keno na charnel oke na épée lokola mbeli oke na paix lokola kimia omono ke na charnel c'est qu'on a quatre spiritualité pour que tu aies un spirituel nini papa linga loba ma bomba mini linga bimisa na ebisa kibino nous ne prêchons pas les écritures mais nous prêchons ce qui est caché derrière les écritures. Scandale pour les païens yango ba tombo kaka ple ba yo kaka biso bazo comprendre le côté bazo comprendre o bango ba tanga mais o isa batami ba ebité yango to ba yo kaka biso ba tombo kaka makasi. Scandale pour les païens. Bien-aimé na bonde na kombo na Yesu Kristu, donc ite na kotomboka pamba. Père éternel na pamboli kombo na yo, na singyo merci mingi papa, nungo telemisi ngai papa, pour opesi ngai message, opesi ngai bilei ya molimo, na ya kopesa na bana na yo, bandeko na ngai papa. Yango na tiki moment kitoko na maboko no nzambe, yaka kote ya bana na nzambe, po ete bazala affermi. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tu le dis l'épée et non la paix. Tu vous as versé dans ce liboso, tu t'as na kombo na Jésus-Christ, bien-aimé, tu allez dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu chapitre 10, verset 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah, mais l'épée. Et la kisinini. Ben me yesorobi ayeko mema kimiate. Me ayeko mema nde mbeli. Siku kimia ngonde nini, mbeli yango pende nini. Oh bien aimé, yango toke na lombango na Éphésiens. Toke na Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Toke na Éphésiens chapitre 6. Verset 17. Et Éphésiens, bien-aimé Zouaka, ba verset, partagaka na mwasi na yo na ndako na bana na yo, yo pe maman partagaka na libota no pe na baninga na yo, po ete bozala lisusu ba bébé spirituel te. Bien-aimé, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, je lis au nom de notre leader, Jésus-Christ de Nazareth. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, parce que nous sommes des hommes spirituels. L'épée de l'esprit, yoka, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Yesolobi, aye na épée, mais aye na pété, mais aye na épée. Ce qui est na mbeli, mon pas bungi. Épée que Jésus-Christ parlait, c'est la parole. Christ alobi aye na parole. Oh bien-aimé, aye na liloba. Aye na liloba bien-aimé. C'est-à-dire, oh, boyoka ki na loi, bien aimé, oh, bokanse ki za paix, et c'est là qui pété. Oh, makamesa ki na loi ya Moïse, bien aimé, c'est là qui m'a bombami. Yango albi aye sikoyo na épée. Albi ki épée. Pourquoi épée? Épée, yoko kabola ba famille. Bien aimé, épée ko kabola ba famille. Épée ko kabola ona ba ninga na yo. Nous mona lelo. Quand tu as la parole, la vraie parole, la parole de Christ, bien-aimé, et kokabolo na bato ebele to tanga yango tozoni mbangu na Matthieu o to tanga ki Matthieu chapitre 10 34 to tangi na Matthieu 10 34 na tangi na kombo na Jésus Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Verset 35, car je suis venu mettre la division, alléluia, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Yokav 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi?
Parce que tu as l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Bien aimé, dans Ephésiens 6, 17, balobi, l'épée, prenez l'épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, tant vous en a parole. Parole, il y a mon Jésus-Christ. Parole, Christ à la croix, il a accompli loi de soit Moïse, accompli badim, accompli biloko tout wana ezaki ma bomba mi. On a ça la gêne, on a ça la boy. Bien aimé, Christ azaki na croix avec des voleurs. Moko wangani, moko andini, oyo andimaki wana albini loto za na lola. Ngolo parce que Yesu a ça qui injustice. Batu mususu basala makambo mususu asala te. Et là c'est que oh mwana wandima qui ont représenté la grâce. Mususu les ont représenté la loi. La loi c'était œil pour œil, dent pour dent, bas sacrifice belé. Mais la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce. Christ a payé le grand prix. Il a payé le prix à la croix pour que tu sois sauvé. Bien aimé, il y a un voleur wandima qui est de la grâce. Ce qu'on a mis yes na bomo inayo Acte chapitre 4 verset 6. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Rien que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Christ a tout accompli à la croix. Ce qu'on y a mis sur la bien aimé, vous avez sur kata makambo wanate. Yebande ko tambla na bonzambe. Kika ne via masumu. Linga mwasi na yo, linga mobali na yo, linga bana na yo. Tambola lokola mwana nzambe. Linga nzambe, bien aimé. Kabona na masumu, bien aimé. Kangamande na nzambe. Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimé, pourquoi? Parce que dans la loi, il y a qui vérité, il y a qui ombre. Vous connaîtrez la vérité. Tant où il y a des vérités, et puis vérité, il y a moutou. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus-Christ. Bien-aimé, il est sauvé. Il est sauvé, bien-aimé. Bako sayote, au côté bajen, il y a Daniel. Bon, Daniel, il y a côté qui y a nan. Il y a côté à Daniel. So Daniel, à côté qui y a nan. N'importe quoi. Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Bien-aimés, nous sommes au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous baptise par le Saint-Esprit. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les qui accomplis à la croix. Bien-aimés, yeba kotambola nanzambe. Aye, amema qui pété, amema qui n'est épée qui est la parole. Moni lolo batu bakamona Moïse, to kabona ba mpona biso to loba, fo bakabona biso. Ba mona biso to bungisa bango. To bango bakam, atemo le Jésus-Christ bayaki, ba pharisien, ba sadducéen, bien-aimé ba telemela ki Yesu parce qu'il y a des vérités. Ba bakamona na makambo na bango. Mo exeka ko kabona. Ti ba ke te kaye kaka. Pour ba mona eutia pito pale. Ya mo ta biso to lobaka. Ba mo to tia pito pale parce que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les païens. Scandale. Bien-aimé, pour les païens. Païen, c'est celui qui est étranger dans la famille de Dieu. On a païen. Comme les faux pasteurs, là, ce sont des païens. Bon, autant makambo, mais bon, aki basali bon, batangi ba théologie, basali makambo kili. Voilà, bien-aimé, ba na séduction, bazali banda na nzambe. Bien-aimé, ya otolo baka bato yo Yesu akufela. Balonga na makambo nyonso, balandaka kaka Yesu. Bakabona vie ya péché, bien-aimé, basala ka effort ya kotamba na bala. Ya bise bino eza combat ya esprit na chair. Tous les jours à vie na yo, bon no bunda toujours corps na chair chair na esprit zo bunda. Mais il faut esprit et longa ka toujours. Olingo koya au telemi. Olingo koya au telemi. Pour ça combat perpétuel. Mais na souka au mon nzambe. Donc na verset à souka et aussi c'est le message na biso de l'autre dans Apocalypse chapitre 2 verset 18. Apocalypse chapitre 2 verset 18. Apocalypse chapitre 2 verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse, chapitre 2, verset 16. Voilà, Apocalypse, chapitre 2, verset 16. Je lis au nom de notre Jésus-Christ, il y a Bissoro, tout à la question. Bien-aimé Yoka, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche.
Bien-aimé, tu as l'épée, tu as l'épée, bien-aimé. Celui qui a Christ dans sa vie, il a l'épée. Osana épée, ndekonanga mwasi. Osana épée, na munokono ndekonanga mobali. Buto la muka, bien-aimé. Banda ko papa, banda ko loba. Ozolo bozo zokisande bato misala mabe. Banda ko kata nyonso na bomo ina yo. Kata nyonso, bengana nyonso munguna na vi na yo, na vi ya libala na yo, na vi ya bana na yo. Bengana nyonso na vi ya famille na yo, tindango bisre bikauka. Parce que tu as l'épée. Na monde atene bezo ningana, bien-aimé. C'est ça l'épée. Tu as l'épée. Tika kukenderaka pa batu. Sabele langa. Papa passe le bini. Non, tu as l'épée. Nzamba tindi biso bongote. Abi mutu na mutu. Abi chacun portera sa propre croix. Voilà, osa chrétien, le kolanga, osa chrétienne, le kolangai. Voilà, osa mwana na nzambe, tika kozala toujours bébé spirituel. Lève-toi bien-aimé. Alors biso tu futo za la ndenge moko. Biso tu za la ndenge moko. Po biso no suto za ba disciple. Ngana kote yo, yo po kote ya mutu. Voilà. Oui, mais osa na épée. À partir de là, osa utiliser épée na yo. Kolèse encore boité, utiliser épée. Kataka na kombo na Jésus-Christ. Oko benga bonheur. Voilà, oko benga na malheur, oko benga na malédiction, na vie non na vie libota na yo. Parce que tu as l'épée. Abi, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Boni goube goube boindi kunangai. Ozana épée, mais oyibite ozana épée. Yozo na nene batu, okase bango ba na épée. Oh, bango ba na ba chiffon. Bana ba chiffon. Miyibi, muivi. C'est toi qui as l'épée. Parce que tu as Christ en toi. Bien-aimé. Oh, tellement na kombo de Jésus-Christ. Banda koluba na kombo de Jésus-Christ. Benga. Ono soza nango besoin. Benga na. Ono soza eza yoti mongo na tia na fina yo pe na libota na yo. Benga na yango. Tu as l'épée au nom de Jésus-Christ. Message. Et ça misala on a beau moïna. Et c'est comme malade c'est là qui benga na yango. Na kombo de Jésus-Christ. Amen. congodialogue.com